comme ça, bien bon ça kana comme awera. Yo te dit que nani? Tout fina yo. Osumbaka fort. Kuna na mona mo mbali gweta munene ndengo wana te. Bana na botama. Moi mo ba tala libumu aka ndenge mona bokechu. Yo zia émission tourne en peso de voix. Congo Température TV. Yo te dit sala ba campagne na ndenge na viera na katenda. Ngana okena komo na yeso le ko biloko pe mais parce que ba exagère pamba ba kenda poto na posa nguba lelo ba koma ko ganga ganga. Yeza musanya sa pa nda e ba wera solo la. Ayebela wera ngo wapi? Ayebela wera ngo wapi? Ayebela wera wapi? Ye pede na wera za pede te ba oya banandene. Congo Température TV. La Ramabeba qui le roi mongol. Amu tout le roi mongol faut te reverser le yo. Na ko beto mbato na kishasa ka bima na poto yo keba na yo. Congo Température TV. Azamu luba akende mbujima ezo na bakwa de anga ke masangu atika makambo wera. Tala bango basaka bekirina ba makatana be bazane mo na ibate nani na ba makatana be. Congo Température TV. La na muninga na makatana basaka ba porno so tinda keba na wera yo tuni batuti mais quand tu n'as pas qui mukeba yeso odile wana zanani ngaza mdali boma mena na tabla mbaso keba. Congo Température TV. Ye faye ba bato ba Sophie ba Seleo ba héritier ba tu ya ko ba yo ra camarade na ete yesa moni longa wera na YouTube bango so basaka na bato basaka ba vidéo na ba YouTube ba nini ba tout ba na YouTube. Ban actualité na mito biso na actualité makati formidable. OK c'est moi ôté. Mon atier botalelanga Congo Température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na ba site Pola mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Flat Hotel Rosette 1, Flat Hotel Rosette 1, Rosette 2. Bana poto, bana mokili mobimba. Vacancière. Ah, tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona. Yoso sakana na mikili. Okuta na ngwawa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2. Ezali bongo synonyme ya Paris to Bruxelles to États-Unis. Ah, oyaka na bilamba to valise na yo. Nyoso okuta na ngwawa. Groupe électrogène industriel local à l'entreprise ya minene bana poto tuka a kozala desite contactez biso na numéro oyo pona ba réservation na bino nyoso awa tozali bongo na place Rosette 1 Rosette 2 bino mozali komona ba réalisation na ezala te Flat Hotel Rosette 1 Flat Hotel Rosette 1 Rosette 2. Voilà, bienvenue sur votre champ de l'internet Congo Température de Maman Rosette, la fleur d'amour. Depuis Allemagne, c'est bien moi Dorcas Boloko, la branchée de la presse. Balobi, moi, na Mongala, moi, c'est Mbinga, moi, c'est Tonda, donc Mbinga Rolobezate. Merci beaucoup à Papa Bovik Emas, mon conseiller privé. Papa Bovik Emas, on a 4 Suisse. Merci à Yadri Chamotomètre, Beba, merci à ambassadeur Remo Singa. Excusez. Nakata ba Suisse wana namoni Igor Mitmotema Denise Fabiano papa bonne année maman bonne année Richie Kapinda R9 nakata ba Paris wana Christian Benabe Christian Benabe moto solo la bien Christian Benabe Christian Benabe nakata Bruxelles wana papa na Luciana balobi Luciana mwana na maramba bien donc on boit kendenge sengeli Luciana merci beaucoup à Yawili Moucheni les codes mondial merci encore donc balobi toza bongo la mwasi nzambe azo déclarer déjà mazo déclarer nini toye bango elongo la bino chatra discoret fungole langa déjà caméra ba moni la mwasi nzambe lo na moni amant de Louis Vuitton to pese déjà mbote bonjour déjà donc bonjour na ba téléspectateurs nyonso balinganga ya site oyo et bonjour na ba fan nga nyonso ya partout
on a linga mingi déjà bon on a profité na pesa mbote pas Brinette Malula la patronne là je vois moi dans le temps la patronne il faut Sipi Bouyoyo Zalawana je vois déjà Sipi Bouyoyo et sans oublier Pamela et Salo hein Pamela et Salo depuis Frédicide Deborah Ramazani donc Pamela et Salo depuis Frédicide Deborah Ramazani donc bambote na ngwana et mon abia Guilambo Fondé là depuis Baliage Bani Balibanda Libanda et merci beaucoup avec Christian Bopat et les référendums garçon de disques et bon séjour na yo wa Balonzo Fumungengi là je profite comme ça parce que mbote pas Natacha wa Balonzo et place au toko sara be mission chaque jour toko sabata c'est pas sabata mimi chike va mi check jamais de check maman présidente a Fali Poupa et là na pesi maman mbote pas Hélène Chou depuis Paris, Hélène Chou Bambote na Yangwana. Moi ça quand ça ennemi. Hélène Chou Bambote na Yangwana. Merci beaucoup donc merci beaucoup à Jean Bakoukas la bior de Lix. Omoni o eza mikola ba fête. Donc faut aux aradan batu déjà bien pour na ba soso banine. Eh grand prêtre sous les Bwangala. Merci Pire vie na nga pona cadeau. Vie pena kaniseli mona na nga na fête o atindele cadeau à vélo. Mais faut sentir ba cadeau quoi. Donc ils ont vélo. Merci beaucoup à grand prêtre sous les Bwangala. Donc Jean Bakoukas la bior de l'X Hercule Bavois tout depuis longtemps Tito Mekio Kangami vieux Michel Mbongo l'argent l'appelle papa vieux Nangaï Piroger Tingani Igwe plus de Motonzambe et merci à toi aussi. Voilà, merci beaucoup Odile Manzaka. Bon séjour à toi maman Mokire Génie na bakini banini. Merde, azo sombelanga masanga na kermesse na ebisio. Donc mikolo na benga ba client na tikalika na client moko. Maman Mokire Génie bon séjour na kin ba gros coucou à toi maman mes chéris d'amour. Na profité pe na pesa ba bon séjour na Nelly Monduka depuis ba Kinshasa ba bon séjour na yo les dessins animés donc ba lobi yo moi ça pembe to ko teramungité. Merci encore à Denis Moulambela oyo olanda en direct na minute oyo muto a s'abonner le quoi mai donc a fungola ba compte beleka pas s'abonner na Congo température. Merci na yo Denis Moulambela Odile Manzaka directement to ko actualité na biso na lingo yambo parce que on le bara bien puis ba linga ronde ngo le bara. Odile Manzaka moi si Nzambe d'abord boni formidable. Ouais formidable moni lobby to qui na vente o to bana oteka ba CD na victoire et ba tutu bazaki wana ba comprendre que mambolera qui bien les rois de la forêt oteka ba CD ye moko hein a go signer a go teka go signer en tout cas les gars qui bien et moni lelo na oyebisa batu mingi vraiment lelo na yebida que vient na Piroger Tingani déjà s'abonner ba s'abonner massivement. S'abonner massivement na YouTube il y a les rois de la forêt et s'abonner na Facebook na s'abonner na ba compte na nyon surtout il y a ba site internet en tout cas ba fan nyon so bo ba linga les rois de la forêt s'abonner au moni biso site na biso ali boso za nango il y a les rois de la forêt ba kangango ba bloyo bika ba na ba YouTube ne bazala donc babo ozong sa abonner en tout cas oh eza vraiment la site mo eza sika en tout cas ba fan na les rois de la forêt de partout boza en tout cas bo s'abonner vraiment massivement bo s'abonner on a pena mbela o lelo mo sinzamba yo la batutu en tout cas bato balinga pe moi sinzambe ba on a essa no bo s'abonner na Congo dialogue et pas à Brigitte Maya et pas à Francine Ngembe na pesi maman Brigitte Maya bambo te belé na 4 colonne donc bato tout na essa no bo s'abonner na Congo dialogue et pas Francine Ngembe bo s'abonner massivement na site à les rois de la forêt donc pour ça la bien Monique lelo yo ebika ka tout ça qui m'a parline to côté ka parline banze mutu to côté ka parline en tout cas lobi pene les gars qui bien formidable et qui indépendant na mo pepe na kande to senga gezala. Voilà Odile Manzaka lelo to mona ki anniversaire na yo o esali bongo rage na internet o créé bongo polémique à niveau 0 comment na yo to ebi ko za mutu awera to ebi ke boss na yo za ka wera ensemble mais lelo to romona bien affilé azo souhaito joyeux anniversaire qui est de la part il y a yemo boss na yo to ebi boss na yo par rapport à nous. Mais au moni quelque part nga laissi na loba eloko maintes fois na loba ngoke nga Odile Manzaka moi Nzambe au moni naza la salle chroniqueuse lelo na anniversaire na ye to moni même 1 million de vidéos na batu musu bana studio balinga na bango su ba TVT parce que so o leki TV faut en actualité au loba. Donc vous allez voir c'est léoté. Aza sans album, sans générique, sans eloko qu'on a terrain, mais il y a vendu la TV le roi na habité c'est léo. Nazo lukele site internet comme chroniqueuse. Non na mona mutalinga micro le roi c'est léoté. Bana na bota na mona musicien linga micro le roi c'est léoté. Sans disque na terrain, air tout na micro ko finga rafali mutaleki yo. Oh aza na disque na terrain, aza rakuta tout le temps la TVT.
mais yo za sans eloko izaja pa pamba obete eloko moko te binisa bato par ko imiko ya mawa animation bata shomi bakira bata shomi obinisi lango bato kolobebele ozomona mais lelo to mona kena bato nsu bana ba studio o ba yebi pena respect média ndenge ezalaka média ezalaka ndeni mpona koleka na média il faut kozala eloko opesa bato il faut kozala na actualité il faut kozala na musique moi biso peut-être formidable ezalaki te obanda mpona mwasi nzambe so na ye seke moto adémarre le roi des fonds na redémarre o comprendre mais na obeta masolo ya bato te ya divagation et lelo omoni na anniversaire na nga donc nazwi bajoyeux anniversaire même ya bave na biso Félix Oaze quoi tozwaki baanniversaire nazwaki bajoyeux anniversaire bave na biso Riva Mongali oyo asa filme na Papa Wemba et nakobosa te ve na nga Jean Goubal bazalaki ebele quartier la terre représenté par Omba BCBG grand frère na nga Nonon Fuji et ve na nga Rio de Janeiro tomonaki mpe fusée de guerre en tout cas so totangi baorchestre babrifi la merveille bato basalaki bavideo tellement ebele batade de motikile bambien de son badeplique Robinho Mundibu donc bon bina filé déjà maestro Fabrigas abenga e full boss abenga déjà full boss wana ibete l'orchestre maestro eza bate belé babenga ka déjà boss nga nazaka nga na complexe te nga so tali lelo même moment na batna zana bona na ba petio na ba ujana de la presse na ba cocotte na ba Gladys na ba tutu wana bate belé na kotanga ba kombo te ba ebele belé na radana ba fifi siwa masa kuta palais ya mabe pire masa susu ya mabe toniko kokuntwala mais au moins na Gladys aye pena manzaka bango babengaka odile o comprendre bango monde bazaso bateli pena nga na teme na kimbinga nga boye bayiki bakobenga nga odile te mais au moins pena ujana benga nga pena odile to bimisa soto ke boîte et puis babenga nga bongo po nini bayiba mona nde to fanda na bango nga fanda na moso mwa muke na ko mwa muke mukolo na ko mukolo papa na ko mi papa o comprendre na yebi ndenge ba respecta bato yango mona ngeza passe na ya boye na ndo démarrer mutu sans likambo na sala ngote na lati babilamba na nga bonde ute yebo e ka lelo ponga kolina zo chaque jeudi o wana lataki wana mateka fe mona sele yo o sko eza pe na bate matin za mona bango donc na ko lata ba Louis Vuitton na nga boye te ebele boye pona ya ofinga mutu mo izaja lata bilamba komi na veni bilamba ya komba veni kato esimbite donc bon donc ngai na yebi nde ba respecta mutu na vana na bato tout bien bina filé so babengaki déjà full boss c'est pas Fabrigas combien de fonga nga na bengaki déjà mon boss il y a des fois ça sali mon boss ça va au dit le té où tout le monde en osa bobo comprendre donc so bina filé sali nga vidéo alobi que de la part de ton boss nga na mona te pourquoi déranger batou nde ba olinga ba mémoire par polémique moi bina filé toi na relation moya ki moi na mobilité ni ya kinini te toi na relation ka ya ba massa nga bina filé déjà par bokilo nga kufa bina filé era na kutana na ebité car sondeni mais aya déjà ya sistenga amasa okwa mobali na bokilo kufa na tuni kaka na ba bete na moi c'est libalat nga na femme mariée na pina na ndako na nga pina na mobali na nga mais azara nde trop te pendant hôtel na matadi bani bato ba ebi lady hôtel moi munene za pembe na lady ya ye azara trop kuna ki pa mamne mais na pina na shenga okwa bon voilà yonga sina loba l'émission na pour bato ne bato na kiyoti ngapelo kwa muno nga za yolela fufute yango na ebisa bango na rande PD babi ko créer rancune polémique entre bina filé na Ibrator po yo kaka bina filé yo kaka Ibrator okende ko répétition Ibrator obandi ko boire bambo mais ngai moi je vois pas pourquoi on a créé un tiraillement entre Ibrator na bina filé déjà biso ne biso moko to linga to comment ko linga ko luka ne polémique mais et a polémique te omoninga na émission frère na Dieu merci Mbadinga alobi na nga boye vidéo wana elaksa ke nga mbongo na bamba Ibrator na ke na zongo pa bina filé non nga nazaka na rythme à part l'orchestre moko onga concert sanga payeba na tika ko bamba mbongo te banda na banda ti lelo orchestre moko na bamba mbongo te za BCBG orchestre nyonso tikali na bamba mbongo na lobangot na préféraka libumu na kufa nzame kombo na ngalia cela veut dire kombo na ngalia la mbongo vous comprendre kombo na nga elia la mbongo orchestre kana bamba mbongo te na BCBG pour grand frère na nga zawana na orchestre ko kuna pe na bula matolo ke fuji nga zana il faut solisanga vous comprendre ça mon nga dans matin ndo bamba Rio bambongo et silit pour nga bimela fuji donc tongo 7h aza olala ya azana cité du fleuve
avant d'awana nakobima boy pembe na vena so ba utobwaka ana vena so na cité du février comment ça bedachou te abedachou te nani nani Eric Mandala bango pena bazaka pena boy na yebi da ke jour moko Dieu merci mbadinga nazoya wana nazoya na yebi da ke jour moto kenda ipa vena so Eric Mandala poto ke sola na guru gang ndeko Eric Mandala na benga pena fudi asinga te baye bakute ke ozale kinanga po bango batala na pena boy ngana yebe so bazana na kokota pe bo comprendre sikona kenda pa fudi am so 7h ala mukaba moninga odile nini ndo za boyeka na dossier bakati mai na courant be furtivement bakati nga mai na courant siko so monio na rêve na bango panda mbongo et sonné faux mais à part BCBG là je dis vrai. Vous comprenez? Mon Dieu m'est témoin. Même dans la maison mère na bambambon. Na repa bina concert bina filé na bambara ya ibraton na bambara ya robino na bambara kutu ko lobate ya ibraton na bambata. Vous comprenez? Ezaka ka kende repa tade neti repa miel na bamba ke mbongo banda banotanga wera ti asisi ko yemba wera na bambeka mbongo. Vous comprenez? Na lingande ba filmer te. Ya ibraton esenga esa ata musuke mosi nzamba bamba mbongo Isaac azawana. Potozana Isaac maza trop bien film mniane ibraton a filmer. Vous comprenez? Et côté dans sur YouTube banene. Yango epesa bongo. Mais ngana on se permet de taper sur na bamba mbongo. Bas nga mona mi filmer. Vous comprenez? Donc bina filé et ibraton baza deux frères. Oyo ngana beta na musique ite. Bango baebi mam na bango na ndenge na bango ngana za pona bina filé ka te pona ibraton ka te pona robinho ka te naza pona orchestre nyonso ka o basola bien na wera omoni en tout cas pona bateau pena et ça là qui on dirait parce que na moni question des émissions de batuninga mambango bina filé donc bina filé nga pena na lo bango frère na benga ke boss na benga pena mon boss yimo bina filé yebi oh po bato bata na YouTube te vidéo oh bina filé na robinho mundi bu bavana kata ndako ba lo ba tango dile au comment. Voilà, donc il y a une relation voilà. Merci beaucoup. Tu déranger vidéo c'est la part de ton boss. Ce sont des trucs bidons. Merci beaucoup à Yolande Dikando na kati ya ba Miluzwana na moni salon matonge chez Nadia. Na kati ya Miluzwana yo na besoin ba perruque ba kabelo chez Nadia na salon matonge pour se retrouver au kuta nyonso. Odile Nzambe to kotamba mo na actualité na biso. Et ça vraiment passé na bandeko ba na biso bazo ka vraiment mité ma passé. To mona ki alimbonda belaki. Pour wera sungaye et singa ki ba caméra ya ba caméra ye ndo to ko mona atindi maître ninja to ko mona susu maladie ya papa na biso Henri Kamboma oyo wapi azali na clinique universitaire wana azobela neki na ye asenga ye plusieurs fois asenga papa wera enson ba aide wera enson na aidate akomiti na niveau okende ko lele pa ya héritier watanabe héritier sungaye ya na ye c'est que yo pe le ndongo zabo so ki le lobeli odi la zo mona na te c'est que we ranson na ko sundola yo muto bundela ka mais ngana ko bundela we ramena za Gladine Exocet hein so to ye barate muto ya liboso oya ko ko sunga muto za ka nzambe we ka ko ya assistenga to bukana to moni lelo hein biso to bota bana meto sala batute muta sala batwaza comme nzambe yem da sala mutu azo tiena libumu nanga na boti donc yena zana aza mieux placé na batanyo surtout oyo posa na tango etinda yazwa mutu na ye atanga na ye na botaka ye na kangate donc elingo lo ba premier mutu ko soutenir mutu ko sunga na banenge tout et nzambe mamnya za to sala ya na bien préparé. Tout le monde a appelé mon famille, mon bana, pia kambon wate. Mais on a pas belle makasa biki. Ma famille bana mbon mtakufi. Et lui ko lo assistance o l'équipe assistance tout eza nzambe. Wera ko ya assister yo oui. Atiki pe mbongo. Mais yo za mbete hôpital obela. Et là on y a là ça peut que bateau bozana bango na bako comme ça pe mbongo wera pesi. Dodo. Ngaso na bando bela, so na bando mko na bando bela. Po mutu nanga ide nanga tsake wera fasunga nga eza mukwa liboso erreur na bando sala ngwana nande mais oui
wera obandana kosunga ngate soki fa sunga na gladi et ya logique ngape na ya na nga mwasi ana bana na ye ava sunga na mwana nga fa bandana na bana to mona ngo même na retraite abano créer na biloko bana ye après comme na bana mwana o eza normal donc ago sauter jamais bana ye wana comme lisumu oyebi lisumu ngo eza neni okoki jamais kotika libumu no nzala po ke tamba bonza na église ya péché na te soto ke bien donc avant bano ke tamba bonza na église po pasteur ya munene alia okabon yo fo bano tonna nana po ke pesa batu na mona wera avant bano salsa nga il faut on salsa na bandeko na ye po ngape ndeko la nga va salsa mutu muso banda na nga tout ce temps auto zaki na fait na biso to lo bana ndenga mabete lelo nga eza ba campagne héritier maintenant sur la note on moni ba campagne nyonso eza ya héritier mutu asali makambo wana nga na utolanda audio ya fi wana aolela eza nenini ve na biso rikambo ma ve na biso changu okapon ko buka na tapi na ve na biso changu ko taba mokali alaki na nini orchestre ya komo na munzanzama okapon aki pe na orchestre ne mais aki muta masa wera okapon alors si on a déclaré ayebisi muninga na bi muninga na senga kutu naza ligne héritier ya bisete héritier on dit mateke ngam no senga mbaka senga no senga mbongo yo say voice ye munga lo bango be héritier ti alobi na ngala sala voice okapon tanga sali voice et comme campagne na YouTube et puis babangi te batina komba wera mais je n'ai pas ri kambo makufite mais héritier mtacheke komba wera te ye moko la film mtacheke komba wera afingi wera kize wera kabarata fungara ya na ete wala seke voice yo kiseke yango nga na yo ça va disparaître boti la biso ba kota batu ba ndango très bien ba yo ka ndenge fiana lobaki voilà ce qui se fi wana muta lobaki nde na tanga ete na ndenge na ngabo nde muteme suka nga na yebise azana bolole ndenge nini ya kozala mwana mwasi oyo abala pe ape na poto ye mfa on senga la vie na biso munene mutu munene loko arika moma ba editer pa bana ne be héritier le lobi no comme mon héritier a danger asunga nani oyo yebi funga ba te bele héritier mutu so oza nyo ko lela to mona goga na na émission héritier te pe yo ganga lelo héritier bino boyebe héritier pour na werati héritier la ta ba pantalon kangi l'élastique boboye ba héritier héritier otambola makasi makolo tiaki na ma campagne boye ba héritier lelo so boko mo ganga héritier bino so bo ganga boye ba héritier te okabon héritier so boye ba lelo c'est grâce à les rois de la forêt okabon mais moi je trouve ngana mona ngoma bete soki héritier fa salisa mutu moko azaki pe fier na bango na wenge pa ndo sunga pe bango ari kambo masala azaki masa wera c'est que mission wera ari kambo motika été mais ngana ko lela makasi pona fi wana koma yo ko sengela mutu munene mbongo bongo na YouTube Ko ba mbongo ezate abia bimisi trop aleli penza ça y est nani abia bimisi trop yango na lobit ya bimisi trop tangu yo lela mutu munene loko arika mbomba za grand no batu bayebi na YouTube basunga ye siko o pesa batu les o ilingo te ya batu nini okaba o ilingo te ya batu nini ke ba bomba abomba rate okaba ki abomba rate yango moninga na lobango na ko tvanela jamais na zela wera fa osunganga moi muki onga na ozwa même na nzela wera parce que ko buka na tenga de Ligue des Champions elle paraît sunganga pona wera pona lobela wera au moins ba ba tempête na tondo air tout Wester King Foreman Martial les grands gestionnaires de Paris air tout Wester maman muki régénie le loyer na Kinshasa na za l'aise sur à côte ka kermas masangesile na congélateur pona wera ayebanga pona wera sa wera nga yebanga te siko lingi wera sunganga combien de fois so de na olia pona wera batu batina ba code pona wera et ce qui gawanat mais présence quand même est nécessaire ta ka avec mutawera amina ye batambola ba chemin muso makambo tambola na bino bokomo lobala bokomo mona ninga mabe yo yebite ke wera zaki na studio la na formidable okaba ata batu ba ke visiter est-ce que ça sala est-ce que bino bozaki da ta ya kokuta na bato wenge ndeti ngabo masola ve ari kambo abeli na yoko na YouTube na tikala oyeba te ke via na beli okaba na tikala oyoka te ke via na za obela boyeboy na yoko na ta na YouTube siko bino nde boloba ne ele ka bongo est-ce que bozana bezo batu babika to bozana posa bango bakufa po muta sunga vi ari kambo mazaka mutawera ndeti ngabo mwasi nzambe oki wera boki nga na nzembo akakol okabon odile manzaka bana club des stars c'est mon club on a sunga batu okabon est-ce que lo nyezanga ngape le na beta tour pe bobu ve na ngaka mo ke kareza na panne
nakomata pe moto pour nga mata na moto na buka na te oui pour moto de chaud na ba soti mouton ba tiela biso et ba mouton ba pesa ka mboka pasa régime nga na mata na moto so la place mo chonde ti bona na retard okete kana kermesse na bati moto na keta verika mo ma vie na biso mabele on comprend et déranger ngate mais ce mouta bele azaki pembe na wera avant ko bando luka ko saba campagne na mabe na komba wera luka wera ngo solo lati bato tu ba le kino lo ba bien lo ba clair bato tu ba saba campagne ye le kino na za moi site moi ça ko le mande ko na mobilité et bo tomate ba tango poani da bango ba tomate ba na pesa ka courir bo sans décodage bo ko le la wera siko wera ngo minoso bondo le bo so biso bo siko bato za na kesa ti lelo to le la banane pour nga mo ko na kesa lo ba pona mamba wera mais so na beli no le la wera ti na komi sunga déjà avant wera ye ba na mi sunga ki déjà on la kisake na bien mi bomba déjà makamuna ba mbongo no so mi ba lui mais c'est logique boto mona ba kesa msuba ke kabla ba mission msuba na kesa ba onte ba $10,000 mais ba to kesa ba kemba o comprends mais bato ba na kesa te ba kabla ba $10,000 wana complexe wera sana ba mnenga yo kansate wera kabela mutu tangu yo lingo lo bate après ça peut mutu place yo zate wera pas sunga vient na sari kambo ma esenga YouTube te est-ce que longanga wera na YouTube so obeto mbe mona on peut belé finga batute wera na sala vidéo ta répondre mutu banda makambe banda so tali wera na YouTube mona place so ça échange de parole na mutu mona te c'est que makamuna ye eza nenga yo kansate nde batu ba kansate mais vient na biso ari kambo matoko tiketa za vient na biso et là lorsque ya repesa so kana so to sundela batu ya bien babiloko ele kana YouTube oza numéro wera te na benga wera te ni biwa wera yo asi fi ona olela so bengi nga pena na sola na ete wera kuta ponga de ane na za ba mutu mota ko mana nzambe soki na Yesu te da mutu ko na papa te soki na Yesu te da pas comme pas le roi de la forêt moi si nzambe nan benga nga so bengi nga de amara myo solo bananga et puis comme pas wera maram oyo lo bananga o fa ba wera traité na yo tam so na temps lo baté so bengi nga mbamo comme pas prise. Et puis, on a dit ah, oh, président, c'est bon, on a rechargé. On a rechargé carabou, on a pas venir à Lissi Bab, à Rika Moma. Vous comprenez? On a rechargé Webou, on a peut venir à ma belle, ah, tu viens à décharger par rapport à même Wera été, on a dit à Wera. Vous comprenez? Mais, tant que vous avez la déstabilisation sur Internet, mbongo nanga na ko tika ngo pe ba ofele na ba ofeli ba lien na bango po bango ba yebi mamba ba YouTube ote siko bino batu bo finga ka biso loka bo yebi mamba ba YouTube to bano linga mino bo finga ka bongo po ngana ya ko refinga bino na bilamba sika kasi bino bo yebi YouTube bo yebo samsi wera ngana ya siko na resambusi bino ayo ke ita katenda lobi wera so la ma beba katenda azamu tulo ka mongol amu tulo ka mongol photographe leo na ko beto mbata na kishasa ka bima na poto yo keba na yo la na muninga na makatana basaka ba porno so ko tinda keba na wera yo tuni batuti mais ko tuna na maki mukeba yo so odile wana zanani ngaza mdali bomba mena na tabla mbaso keba yo te di sala ba campagne na nenga na viera na katenda ngana okena ko mona wa so loko biloko pe mais parce que ba exagère pamba ba kenda poto na posa nguba lelo ba koma ko ganga ganga yaza musanya sa pa nda e ba wera solo la ayebela wera ngo wapi ayebela wera ngo wapi ayebela wera wapi ye pede na wera za pede te ba oyeba na ndeni ye fa ye ba bato ko ba Sophie ba Seleo ba héritier ba tu ya ko yeba yo ra camarade na ete ye za moni longa wera na YouTube bango fo ba sakana na bato ba saka ba vidéo na ba YouTube ba nini ba tout ba na YouTube ba na actualité na mito biso na actualité makati formidable o classe mo te o comment oyeba oyebele wapi est-ce wera yebi ko tata ke komba muto ko ba na te kadima so kadima aza muluba akende mbujima ezo na bakwa de anga ke masangu atika makambo wera tala bango basaka bekirina ba makatana be bazane mo na ibate nani na ba makatana be na ibate makatana be neni aka bana basi mukono ko na respect mutu et a mukolo mutu à reconnaître que pour mukile c'est le roi de la forêt non solana out mukolo na koma na respect mutu et a mukolo mutu wana conscience nego yebisa ye o comprendre pe akoloba ngol devant batu que so naza o naza c'est grâce à le roi de la forêt voilà yango wana okomi na Karine Mokonzi pour reconnaître que ce qu'avait wazali va we ranson aussi longtemps ba ben grand ndeti ba seleo ba ben grand ngana kolemba bango te tinati
On a le bien, on compte le respect à Karine Mokonzi pour reconnaître que ouais. Est-ce qu'on y a que Vana Mwasi Nzambe? Natunio. On dit manzara batu ba. Lobby, tenalo loba na yoti. Est-ce qu'on y a que tu te vandi bo vandi na Mwasi Nzambe? Donc tango zo sola Mwasi Nzambe yo mo foza na ba réserve. Ozo comprendre? Oko ko sola Mwasi Nzambe ba ma musozo tuna na oké. Wa ba question faut que tu no ba mai mkeba na prison. Mais faut la vérité, pas besoin de respect batu. On respectera Moutoua, respectera Wera. Donc Karine n'a pas respecté Wera, il faut respecter. Ngana na ba kwa bato tangate. Tika biloko wana. Tika créer ba polémique na minute ngana za yo yebi ke na ba raté. Mutako pekisa ngandeti nani? Okabana? Même hier le roi de la forêt yebi ke ngaya ko pekisa ngate. Oyebite. Yemoko nanu le roi de la forêt o ngana lobelaka yemoko yebi ke wana nakoki kopekisa te mais ezamba bilamba muso elingi makambo ko loba bakoma bata buzoba te ekimaka yongasi lui vite lo moze lo mo ya classe elinga makambo ko loba biloba lobati okabon yango na oto yebisa yo ve na biso arika mo ma ve na biso palais donc le roi de la forêt ko jamais ko sundola ye mais baluka basa be miso bien. Et puis, je suis pardon. Après, et ça, on vient de me dire que problème est en côté. Vous comprenez? Problème entre bus et la et on va comprendre que l'obate. Vous comprenez? Merci beaucoup, Mwasi Nzambe. Voilà, un grand merci à Mizundaka depuis Milouz. Karaming Tetoza, nous, na Kenya, mon vieux Mizundaka, na Kataba Milouz, Wana, non, zéro penda, ma boka au Fouama. Un grand merci encore à Yawili Mouchieni, le code mondial, le numéro 1. Mouto Babanda, au Bagekala. Quoi? Ngala tana catalogue, et puis désormais, à partir à l'élo, désormais, à partir à l'élo, Moutounio a besoin de répondre à un catalogue. Tena moni siko na oyebisa batu ke mataravio ba ondi mate. Ba mo na ba je. Ba mo ba comprendre oh so na koti makambo na tikali ka boy do fona la musa papa wemba. Alors désormais ba bien bilo akata Chine. Te bon Chine de matiti. Ko la Chine raison na ba je e mati ka avion. Oyebite e mati ali kamwa ka e matande. Que ogo gunzama bowela na bashaya o tengam na kanga ki no mama te yem da kanga ki tikela ete wana ti wan trop primaire ou bien que na kato tayo yo na koma blanc balata kato on dit manzara to comme il a souka ba dédicace eza Turquie eza na Liège place bilo na uta pas gila bo fondela e mata kaka nde devoir ezaka ke e mata et puis désormais catalogue na ça souba désormais catalogue. So ça n'a mis sur le téléphone pour yango omonia na habiti so talia omoni banda zana l'accès omoni banda e bandi ba commande bilamba omona ba commande nyonso tout omona téléphone onde abo page ozaka ba commande na te so ba commande donc désormais pour na mona lobby mingi koloba tombanga passe ba pétrole ba seleo ana musique te ko finga ba fali ko budaka ba wera ba balata biso bilamba na machine boy. Ah, vous êtes Aline, au pognon, tu es mon la banque, bakangelo collier. Dans les fouta qui bien de mon assele, on a la tile, on entend la dernièrement à Sandy. Aux hommes, donc n'est désormais Macambo. Grâce à ça, va faire tout il y a un papier tout temps. Oh, merci beaucoup, dit les manzara. On a belgo congolaise à foutre à $780. Deuxième maternelle. Bon, peut-être la dédicace. Yo, soit tu dis que tu m'as sorti nani, on m'a dit que le roi mongol boy. Ah voilà, on dit les manzara moi si Nzambe. Ah le bon. Héritier mo katikane makambo mais bino bozo yo kate. Boyo comme ça, bino bozo sakana comme wera. Yo te dit que tinsuki nani? Te dit que tenda. Tout fina yo. Osumbaka fort. Pona na mona mbali gweta munene ndengo wana te. Banana botama moi mo tala libumu aka ndenge mona bokechu yo zia emisa tout na peso devoir tout na bokechu banana peso devoir gunza bakanga kiati moi yango vidéo zo yate mukese le on a saka ya kishasa ye maza carte de la tête faux congolais aye na passeport nzoka mbona nga pa na passeport dans la mise de la classe mona ba caniche nanga Chanel allez viens ici dans celle allemande Chanel dans allemande c'est le naie ba classe moko pour ya passeport c'est le pas passeport
La bamba bazanga ba carte de l'été. Yes le na kanisho. Vous comprenez? Donc merci beaucoup. Yo, Teddy ka dimanche Teddy ka tala mutu. Loka mongol. Oze loka mbele fuma. Tala gweta. Mona mobali masoko boy. Non mona te. Yo Teddy ka disoka dimayo. Luka fina oko. Wera za masana. Arika mama masana yo. Yo, taba tu ba comment tanga arika mama na YouTube. Batangi wera na YouTube. Bino ba tanga wera sans YouTube. Yo tanga arika mama sans YouTube. Merci YouTube et puis ça nous va valer le tanga pe wera na pété arika mama pété. Arika mama masana yo. Arika mama ko alianda kuna bino. To arika mama ko yebisa obetele manto le péritier. Boniko ba na nini? Ba bimisa album ti. To yeba ba kima ndia yango wana. Babosa ndia ba koma otina no luka mama ba bosa promotion finga ba. Pesa bambote na yo. Posa uda pesa mbote si. Oh tika boy. Oyo beta mukwa. Yo te dika dima. Nanga la finga mama na zela touro. Yo binga te. Finga mama mu. Nga sa ba jete. Mais faut qu'on rappelle maman na tant finga maman na ko passe maman atiko manquer wera. Po wera pe papa batu. Mais kana. Tant ozolo ba te le na finga te. Viens na mo ba pesa ngabi ko finga maman te. Merci beaucoup donc merci beaucoup à tout le monde bato alinga moi Sinzambe déjà bon on a profité na pesa Ligue des Champions El Paris ba moté na son ba fan mon Afrique du Sud na biso ba ningi selinga Zaïre ba pareil au sonanga fort donc merci beaucoup déjà à Ligue des Champions El Paris Mimi Chike Vami Tchèque jamais de Tchèque et merci beaucoup à Déborah merci beaucoup à Déborah et Salo, merci à Déborah et Salo depuis Afrique du Sud. Déborah et Salo, j'étais salé à passant. Pamela et Salo. Donc merci à Pamela et Salo depuis Afrique du Sud. Merci à Déborah Ramazani. Donc Déborah Ramazani, j'étais salé encore à passant. Merci beaucoup à Ligue des Champions. Mon numéro de téléphone c'est plus 243 89 85 2 fois 351. Donc plus 243 89 85 2 fois 351. Donc Facebook Nangaso Beti Manzaka Odi le Mbalama Mobimba. Donc vous s'abonner massivement à Congo Dialogue. Merci beaucoup à toi. Merci à Pamela et Salo. Pambo de la place en tout cas. Mimi Chike va mettre jamais de Tchèque Élysée Bokota. Merci à mon habillard Guilherme Bofondé là. Zachela na papa na Varam. Yo ebi place Mutema na Oizalara. Et merci beaucoup à toi aussi. Merci beaucoup Odile Mazaka. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Robert Kinzondo. Motema Meje mon patibi. Bah gros bisous à toi. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous Chadra qui est discouré derrière la caméra. Merci à Papa Bovu que Massoa des prix suisses. Merci à Mizunda Kamona Poto Tanga mon vieux. Merci à Mama Yolande Dikano Mayoyo Yolande Dikano la Kata Milouzwana. Namoni Rishi Kapinda R9 Christian Benabe grande puissance pour prendre Luciana. Merci encore à Willy Moucheni les codes mondiales. Merci à Denis Moulambe la Mobile à Pembe. Merci à Denis Moulambe la Mobile à Pembe. Merci encore à Adri Chamotomètre Beba Zibeba de bon séjour na Nelly Mondouka la Kata Kishasa balobi les dessins animés moi ça Pembe bon séjour na yo. Merci beaucoup à ambassadeur Remo Singa depuis la Suisse wana oh Asila qui vous a dit qu'Asila profiter. Merci beaucoup à Igor Mitumuté Madeni de Fabiano, papa bonne année, maman bonne année. Merci beaucoup à vous, Tokutani Bongo, à la prochaine. Bye. Mon natie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci... Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Bisonyaso tobina Congo Température. Eyena mopepe asika. Yaya tobina Congo Température. Eyena mopepe asika. Flat Hotel Rosette 1, Rosette 1, Rosette 2. Bana poto, bana mokili mobimba. Vacancière, awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona, yoso osaka nango na mikili, okokutana nango awa.
donc place Rosette 1 place Rosette 2 ezali bongo synonyme ya Paris to Bruxelles to États-Unis oyaka na bilamba to valise na yo nyonso okutana nango groupe électrogène industriel lokola na entreprise ya minene bana poto tuka kozala desite contactez biso na numéro oyo pona ba réservation na bino nyonso tozali bongo na place Rosette 1 Rosette 2 bino mozali komona ba réalisation ono ezala te Flat Hotel Rosette 1 Rosette 2